Bonjour les amis. En tout cas, Navandi Nakanisi beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui fait que Bakasayen toujours pouvoir? To salye nangwa ta 10 ans leloyo. Et to échoué. Na ba analyse nangai. Bande kunangai ya baluba. Tozangi pouvoir pour tozali bavantar trop. Pour to leki kofinga batu trop. Nayokaki mwana bitinda moka katumbi alobi boye Frank Chongo alobi ke Pour munoko eleki. Nous avons une armée aujourd'hui qui est montée en puissance. Pour égoïsme eleki. Tu dis toi mbakaj. Tokotika pouvoir oete kakati mokolo yesu akozonga. Tuntu toi chanan, tunyama et beaucoup de choses. Des injures. Orgueil. bao bamonike bakokoka yango te nzela yango bakende biso tokotikala na mokonza mboka tina suka Égoïsme. Et vantard. Comment on a battu nyonso pamba. Vous savez, biloko nyonso oyo bozalaki koloba. Na oyo bozali koloba. Ça fait très mal aux gens. Ba Congo bazwaka pouvoir. Tout le monde a injure boete. Tout le monde a minimiser babikolo mosusu boete. Bangala bazwaka pouvoir. Tout le monde a finga batu boete. Tout le monde a komi kumisa ya boete. Mais tour ya baluba. Eloko yo e créé bino baluba. Biso baluba. Eloko e créé biso. Ke batu bayina biso. Batu babanda kwa atake biso. Ezali ki vantare le ki mingi. Maloba ezali ebimi ebele mingi ya komi kumisa. Kofinga batu eleki. Komona batu nyonso pamba kobanda moko kobanda Félix. Kofinga peuple congolais. Kofinga ba opposant. Kofinga ba homologue na yo. Lelo tok tala isika tokomisi koyo. Toye kokende pa ba ministre. Toye kokende pa ya ba secrétaire général ba oyo bazako kamba IDPS. Toye kokamba na ba oyo basuba. Mais ce n'est pas possible. Soki olingite kende osala mokili na yo. Soki olingite kati sangambo kende na Brazzaville. Mais vous croyez que Congo est pour na bino baluba? Bino moko? Tala eloko yo. Boza kozwa sukuma. Po bino baluba balongola bino na pouvoir. Mais vous avez respecté Batouté. Tale lolo yo bokati TikTok. To zongi na biloko ya mende. Vous allez respecter Batouté. Vous allez humbleter. Vous ne savez pas comment vivre avec les gens. Ah, mes chers amis, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut que la vérité soit dite. Bino batu boza na pouvoir. Bino boza les lobos comme ba millionnaire, ba milliardaire. Mais pourquoi injurier les autres? Pourquoi qu'on minimiser les autres?
Pourquoi kolukaka ko mater les autres? Mais ce n'est pas possible. Ce qui vraiment pose la kabatu moko intelligent. Bato mayele. Mais les bovins na kibokonzo yoti, les mosu bosale 25 ans, les mosu 30 ans. Félix Aliga okende, moulouba mosu azui, oyakei moulouba mosu azui. Mais vous n'avez pas pu. Par manque de manière. Manière de vivre avec les gens. Orgueil et le kimakasi. Kofinga batu butu moi. Komona batu bikolo nyonso yo pamba.